L'opération moni bambongo bali akana ba pesi bango deux conditions. Bo participer na action à opposition te. Bon di machine à voter. So bon bimisika kamakambo. Boboyi machine à voter, biso beto bimisi makambo na bino. Baza lié. So yoka IDPS alobi ke Congo za sous occupation. Ka biso mtolobela ngote. Yo so yoka. So yoka pena toloba ninga vérité. IDPS a saloba ke Congo za sous occupation. C'est un parti dans les calendres grecs. Tout ça. Kabila détruit la base électorale de Félix. Bazolo belangote. Base électorale. Marambo monaka mona sapolekana. Objectif ezani. Qu'on détruit base électorale à IDPS. Quelle est la base électorale aujourd'hui de l'IDPS? Les Kassai émiettés. Bamisuba bomi bango. Bamisuba kibimboka. Mais qui vont voter Félix? Dites bino bolongo nanzela. Bondimi machine à voter. Ça suna bisote. Obilo to sali bango. To démystifier IDPS. Combattant. Nazo lancé modo de naba combattant. Bon vérifier IDPS makasi. Aza suna binote. À côté na FCC, à l'andi Tibala. Dans la moni cop bazula Tibala. Ya roboma IDPS yango salami. IDPS koufi. Boss, le lo biso bitumbo tozo buna pour la machine ekoya, machine ekoya. Bosso machine ekoya sans IDPS. Bo ya peuple a voté bino. Bo ya peuple a voté bino. Yozo mona mnage batona bazo pouvoir. So tali penda bo tali penda koti na mozindo tali penda na mayele sans sentiment. Le lo tobela ba Jean-Marc. Tobela bakabuya tobela Peter Kazadi soki Félix Batunayo bazana sens na respect na bisote to balo samanduki na yo moko na ebité zona lisu to na libumu to tali samanduki na yo moko argument zate nous disons que l'IDPS est corrompu mais quel est l'argument de l'IDPS? Ebi argument l'IDPS ba corrompre bango na nini na Moïse Katumbi bazotinda bango nini te ba rassurer bango ba sali deal na pouvoir ba bandi deal na pouvoir te. IDPS a négocié le pouvoir depuis que la Kondo a négocié Ibiza a négocié le pouvoir. Bango ba nani pour négocier le pouvoir. Si on retourne bango non, tout ça là qui bongo pour na sortie honorable pour na Kabila. Vous pouvez rien avoir, rien reprocher, mais pourquoi est-ce que certaines personnes s'attaquent à lui aujourd'hui? Ma bon peut baliambongo na Ibiza. Tobim ça ba vérité. Baliambongo plus de 15 millions na Ibiza. Ye bango te. Baliambongo na Ibiza. Bo bambongo mona bondi ba patron, ndi ba sala na banque. Les ambongo bazona Ibiza. De la même manière, ne Kabila kanga biso, ne pays IDPS kanga biso. Cible na biso eza Kabila. Mais biso na biso tokomi ko bundana. C'est-à-dire Kabila réussir cop nae. Diviser pour mieux régner. A utiliser banani, a utiliser IDPS. Filmer le que Jean-Marc Kabunda za zoba. Batu bazo entouré Félix Tshisekedi baza ba zoba na conf secret lingobima. Ba secret lingobima. Surtout likamba classe, vous avez boké bana binon. Biso to tanga bien. Tona lo lendo akela sina so to tanga. Bokeba lelo ko wana. Mangamba classe. Na mambongo bokeba. Pola, bolie mbongo abatu. Chien écrasé, c'est une expression journalistique. Et c'est une girité. Il y a des s'éloigner na cible na biso. C'est que ça copa IDPS. Acha biso na oyoki na momo Kabila zo se kabiso. Iste biso. On eza ambiguïté, eza hypocrisie. Yé Félix azo félicité biso, batone bazo finga. Tobi ba jewana to ba kinwa. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Bande Kobalandi à Vision Plus TV, Mbote Nabino partout pour Orlando Bisso. Et édition Sika Lelo Toko Sembo la bongo ba question d'actualité. Namona Mboka Daniel Safou, Oyazali, patron et journal Moko Bandeki Obimanaki Jassa, point saillant plus Azalaki P Bongo parmi les journalistes proches. Il y a IDPS, on parle de feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Et candidat député national, Mbote Mona Mboka Mike Mukebai. Daniel Safou. Daniel Safou plutôt. Mbote. Alors, question Liboso, Ezali Aroyeba aujourd'hui, mon amboka Daniel Safou. Question à Koyeba Lelo. UDPS a Ndimi machine à voter. Bon, on a élection sans ou avec la machine à voter. Point de vue Nayo d'abord, en tant qu'ancien collaborateur direct, il y a IDPS. Au monde, il y a d'abord Boni. Tu n'as pas rectifié d'abord. On a jamais la collaborateur direct d'abord. Non. Naki moko ya mwana na kati ya bitumba dans les combats.
zola na ngai collaborateur ezali ti mutu nazwaka ba poste neti bakabuya ba Peter Kazadi bakabunda nazwa poste te natikala pe ozwa carte te pona mobeko epekisi ngai en tant que journaliste nazala membre ya parti politique zola na ngai na ndenge wana mais ntango bino bolongwe na nzela bondimi machine à vous suna biso te obieloko tosali bango to démystifier IDPS to démystifier IDPS non moni mobilisation marche tosalaki wana on a démystifié IDPS de la même manière ne Kabila kanga biso nde pe IDPS kangaki biso bokosala likambo te fo IDPS bokosala likambo te fo IDPS mais loko motu na bengelo poto sala mission zelo moko Nathalie naoki mawana mutema cible na biso eza Kabila mais biso na biso tokomi ko bundana c'est-à-dire Kabila réussir cop nae diviser pour mieux régner a utiliser banani a utiliser IDPS est-ce que biso le loto ko potana na IDPS ils ont même sonné même la population il y a un moment où on a eu une initiative dans le lobby Jean-Marc Aboun s'il y a eu glissement des mots limbi sangai croyant que bako zongi sangope pour to kimia mais bango mosakana Daniel Safa kokite akoki guerre na tena bia bato bazaba aventurier bazaba zoba donc a confirmé le que Jean-Marc Aboun daza zoba bato bazo entouré Félix Tshisekedi bazaba zoba na confirmé yango tchaka caméra na confirmé yango boza bato boko kamba mboko te ozola na ngai soki vraiment Félix ana posa za la président de la République bato bazo entouré bazo finga ka bato ya ko yebisa bango te tika bango ba finga biso tozo kende liboso na lingaki na ramener pays moi qui me kota moi boyokani kota mais na comprendre IDPS à côté na FCC ya IDPS c'est comme membre ya Kabila ba combattant nazo lancer mode de na ba combattant bo vérifier IDPS makasi aza suna binoté à côté na FCC alandi Tibala donc na moni cop bazula ka Tibala ya roboma IDPS yango salami IDPS koufi IDPS koufi les énergies sont libérées jamais habitoza intellectuel tuza ba Christ tuza bato tozo lukalobi to sunga mboka o esengeli tuza na limemia biso na biso toko potana te mais na tele na ba réseaux sociaux Daniel asengi Jean-Marc Aboun pardon ani pona ko lia na ndako na ye to pona na la telambo ya lataka to pona nazo ba savo ya pakola ka choko wana te na sale on na ndenge ya limemia mais na moni ba baza bata limemia te ozola nanga allons à la guerre tout à l'heure na guerre bana ba opola mais je le dis déjà en avance bino bo opola bo liembongo bato bato bena ba kangango sauf Félix aza mayele te a regretter ngaza l'idée na Kinshasa so bino ba luba bozo finga ka biso soto telemisa ba Congo muté bonbo bebisa bitumbo bo mamboka ngaza l'idée na Kinshasa ya ba Congo nazo confirmer ngo biso mtoza majoritaire ba luba baza minoritaire qui te évolue na nenga bolingo mais so bo comme sango likamba ba luba po comme parti ba luba bo mona pe biso ba Congo to telema miso ba zonga mbujima ibutu butua bo mo sakala na batu oh dis tu sors sur ba casse ba 20%. Kabila détruit la base électorale de Félix bazo belangote base électorale marambo mona kamona sapolekana objectif ezali ko détruit base électorale à IDPS. Quelle est la base électorale aujourd'hui de l'IDPS? Les Kassai émiettés bamisuba bomi bango bamisuba kimimboka mais qui vont voter Félix? Dites-moi. Nos bateaux vont faire la calcul, ils vont raisonner. Oh, moi, je vais aller sur là. Sauf Félix, comme président. La fondation Balupang na Gombe. Na kanga pema. Na kanga pema. Maman, moi, Moulouba. Ponga lora Chiluba. Abiso Félix, comme président. Ah, na linga kana Zolupang na Gombe. Yi, bozongo souté. Et Sili. Ici, j'en profite. Ce qui a posé, les leaders n'y surtout pas posé. C'est pas la paix qui revient. Comme le vrai problème, les autres débattent en côté. Et comme oh, fingi Daniel Saf, oh, fingi Jean-Marc Abound, oh, fingi Peter Kazadi, oh, fingi Olivier Kamitato. Talabounyama Peter Kazadi. Azo finga Olivier Kamitato na ba intimité na. Tala zoba na confirmé za zoba. Chien écrasé, c'est une expression journalistique. Et c'est une girité. Il y a des zoba,
akanisi Olivier Kamitato afingi bango ya bando finga Olivier Kamitato tala na dictionnaire chien écrasé c'est une expression journalistique ce qui na niveau noza dire kaba ya Félix ou éviter que chien écrasé za expression mais faut ça la zoba bon ce nino produit na cabinet wana yobi directeur la campagne à Félix le autre monde à Félix na François Mwamba on anti-valeur donc bah comme ici parti à famille so François Mwamba za cousin na donc nous sommes comme famille mukongo mota zawana mutabukavu mota zande mubaki azalaka mungala mota zawana mais boka soniti eza soni tana komba oko idepesa bakosaka o bakomba combattant bazapi kena idepes ba peso répertoire ba combattant ba yebisa yo un parti politique a la mission de recruter les membres kende tuna Jean-Marc Kabounou secrétaire idepes tu as recruté combien de membres ba salon ngebiso to bi parti ngote ba combattant bazalaka te bazalaka na bango te moi eteni ya bato moni bayaka wana bafani na siège di matin au soir mboka mina so misala ezala ba combattant on ofanda na siège bon misala ndezate bazalaka te tokendaki marche ba kosa o ba combattant ba déranger marche to moni ba to bengani bata ba moto to bengani bata miso to bengana ka lelongi so talika longa kozana marche te ti so na chassé combien de gens na marche wana nga na yebi bango très bien mais ce qui yo Félix maintenant je m'adresse à vous Félix. J'ai avancé dans la dynamique disciplinaire. Il y a hôtel qui non. Tomi ko s'éloigner na cible na biso. C'est que ça copa idepes. Acha biso na oyi na momo kabila zo se kabiso. Amona Jean-Marc Kabuna Daniel Savazo potana. Ozolanga Mike Mukeba zo pota bazo fingi na bata idepes. Ah nini? Boko kabiso te biso za ba journaliste. Toko buka bino ndambu. Ba secret lingo bima. Ba secret lingobi surtout likamba classe vous ngol bokeba na bino biso to tanga bien dans le lendo à classe na so to tanga bokeba lelo ko wana mangamba classe na mambongo bokeba donc je fais une approche comportementale na bino non to kota na distraction oui des pes na bato o ba combattant na ni non ngata mola kichasa combattant na au simbanga combattant bangondi kutu ba combattant ba beta ba buka siège wana ba combattant ta ba vérité que non oh bota ba combattant ba continue na FCC lelo IDPS za na FCC meeting à FCC za ki IDPS za ki te na meeting FCC te ba baza batabutu na moi ba solitaire image à Vieti Sekedi yango ebo mabango eza soni donc je reprends la bateau balandaki mission wana na sali yango na nenga bolingo na nenga limemia moi croyant que en faisant cela na rata coup de fil oh Daniel merci beaucoup tout tika makambo ningezo kendela alors moi je continue la guerre ndeto yo quitter ndeto comprendre des messages na ngati et à qui profite cette guerre au lelo bozaki na unité opposition beaucoup na quelques mois il y a élection bo panzani mbala moko une guerre où ezala vraiment dans nous et jusqu'à descendre trop bas parfois. C'est le niveau des gens. Yo mon était Peter Kazadi, Olivier Kamitato, a tweeté, où il fait allusion à une expression journalistique, chien écrasé. Yo Peter Kazadi. À côté ko finga Olivier Kamitato na ba intimité na. Mais tala na dictionnaire, na sengi bat bota na dictionnaire. Expression na chien écrasé, c'est une expression journalistique qui n'a rien à voir avec l'injure. Tu comprends un peu là? Qui n'a rien à voir avec l'injure. Mais tant que tu as mayele te, bah moi mon ba fingi bango. Donc IDPS a commis na niveau moko ya na soko kolo bango te. Parti Koufi. Moni parti de Koufi. Ozola ngai. To libérer Congo. To libérer Congo sur le plan politique. Nous avons libéré les énergies. Kobanda Kondo Tshisekedi, Tilelo, kaka IDPS, 32 ans kaka IDPS. Boye, Kabila, kaka IDPS. Bon, mon até besoin d'échec. Dis-moi, qu'est-ce que l'IDPS a récolté dans le combat? Au lakarabat, au lakakaka. Bino bozo vivre, bozo lia foufou, bofande sikabie, bofute la raté. Ah, tu marché, ah, tu gagné. Non, non et non. Nga naza jez. Bat ba former nga ba jésuites. Formation na zo, nous sommes appelés à réformer la société. C'est ça les jésuites. Réformer la société.
au mieux on doit réformer les camps, faut payer les prix. Nana roté les malheureux na Kinshasa lobela IDPS. Ba ko sa abino ba combattant ngana lobela tala na bana poto botala so ba combattant ba menacer. Total na tala penza Félix moindre mouvement toke na tribalisation. Na ko telemisa ba yombe na ba Congo. Total bana basé belé na Kinshasa. Les Balouba sont minoritaires à Kinshasa. Mais les combats deviennent tribal. C'est là non. Non, c'est là dans le lobby, c'est là. L'Olendo ba ko sala ya nini. Bitumba tozo bundeza Congo. Parti on est comme ya famille. Yo monité François Mwamba, cousin ya Félix, Kabuya, Peter Kazadi, baza village moko. Ozola nangai, Jean-Marc Kabundu, Kanangé. Mais bakosa Tshisekedi, nini mutakatanga. Oh, yede mutasala nini. Bakosa Tshisekedi. Ninga na Belivier Tshisekedi, premier docteur en droit. Akondi ma diplômé d'état à la secrétaire général à parti na. Diplômé. Abandi classe de suko na ILK. Alors ça la ILK soir. T'as dans notre classe à soir. Professeur Assel Lembi. Ozola nangai, professeur Lembi. ILK beaucoup de revues à journalistes. Nazo les débuts nous a conférence journaliste. T'as là dans bamboka msuba banga ba journaliste. Ba banga ka ba journaliste. Jean-Marc Kabund, Félix, Kabuya, Peter Kazadi. Ailleurs on respecte les journalistes. Babundana journaliste c'était. Beaucoup fa. Banquette ton bimisela bino. Biso de gérer na bisoté. To bandine politique ici. Boko sarabato, to que l'élection, ba voter ba ngote. Boza combien à Kinshasa? Mazama beaucoup pembe, rien à voir, rien reprocher, mais pourquoi est-ce que certaines personnes s'attaquent à lui aujourd'hui? Ma boko pembe ba liambongo na Ibiza. To bimisa ba vérité, ba liambongo plus de 15 millions na Ibiza. Ye ba ngote. Ba liambongo na Ibiza. Bo ba mbongo mo na bondi ba patron, ndi ba sala na banque. Les ambongo ba zona Ibiza. Ba liambongo na Ibiza, ye mo na kondo za na bomoyi. So balia na Ibiza le si tout na ba ta majorité bo ba information to zongo wapi balia mbongo le lope so ba moni ba mbongo balia kana ba pesi bango deux conditions bo participer na action opposition te bo ndima machine à voter so bo bimisika kama kambo bo boy machine à voter biso beto bimisi makambo na bino baza lié Kabouye géré Jean-Marc Kabunde géré par Néhémie directeur de cabinet chef de l'État il est géré. Peter Kazadi, Ernio Somone na milliard ya bata pouvoir. Yo so yoka IDP salobi ke Congo za sous occupation. Ka biso mtolobela ngote. Yo so yoka penato ba ninga vérité. IDP sa saloba ke Congo za sous occupation. C'est un parti dans les calendres grecs. Dans les calendres grecs, toke na élection IDP sa la fiasco. IDP ça la fiasco. Même marche, ça représente 5000 personnes pour l'ensemble du territoire. Il y a Kinshasa qui a plus de environ presque 120 000 personnes. Marche on a une réussite totale. Les marches qui c'était Congo, le Bumbashi ville morte. Nagoma marche Salami. Mite tombé. Tolongoli batu na mutu que non IDPS et Longwe. IDPS ça ba membre combien? Kende na IDPS pour nous mona que ça parti mo ba ventrimba au dirigeant. Un parti politique a la mission de recruter les membres. Kende na IDPS yebisa bomba bi monsieur ordinateur en 2011 IDPS a ba membre combien? Tuna bango na Kinshasa IDPS a ba membre combien? Tuna bango peso ko le ka bompe na ba membre. Le fait c'est une opposition virtuelle. Ba mema ba tuna lukuta IDPS ba combattant nini? Na ba misu bazana poto kuna azo mukanda na konta IDPS ayebine mamba politique takomaka IDPS biso ba combattant ezala ke loko lokumu bubundela ramboka lelo ekomi loko ekomi kwanga na mino lia bambongo biso ba zobako to ebite zana sisa. Donc je retire toutes les esquisses que j'ai présentées à l'endroit de Jean-Marc Kabund. En fait, j'ai voulu les faire dans les soucis à paix, à Kimia. Je prends le monde en témoin. Voilà l'idiotie au sein de l'IDPS. Moi, je me suis posé la question, notre cible, c'est Kabila. Pourquoi entre nous, on peut s'entretuer? Toluka Kimia, Moutouni na kocha Kimia. Et c'est le président. Tant que cadre na parti, bazo sala ba déclaration contradictoire. Tant que cadre na parti, bazo finga batu. Yonde président ko ramener bango à l'ordre. Mais tant que yo président sala ngote, soit tu es incompétent, soit aux complices. Il n'y a que deux choses. Alors, si Félix est complice, azo peki sabata IDPS na ba désordre oyo ba conséquences za makasi. Conséquences to kabulona Kinshasa. Omona côté mususu bandeko na kamona sapu
bayaka na ba moto côté msomoni na ba yombe ba Congo ba ndibu ba manianga tusangani côté na biso total so bobima. Donc nous ne voulons pas tribaliser les choses, mais la lire vont les choses tout au zonga les années 60. Mais pourquoi reculer encore en arrière boy le pays? Mobutu d'ailleurs a bunda pour la unité Yamboka et aujourd'hui bana bazongi biso na nsima balubati ou bazongi biso na nsima parti bato bakufa bangala bakufa bayombe bakufa bambunza bakufa ezaki parti ka balubate so ozui DPS ba Congo ba dirigeant ba lebele les secrétaires généraux IDPS majorité mona ba Congo Tshisekedi aki nezali lonate yango moni ko zamaye les a bien premier docteur en droit il savait que parti on a retia mulubate toute la vie de Tshisekedi il évitait baluba bazala hein camponner les lokona tango kondo akufi na obatikala na poto obazaka ba camarade à Félix obazaka ba ndeko na bango tout yo ndimi François Mwamba oza pembe na Tshisekedi François Mwamba oza pembe na Félix Tshisekedi combien un vagabond politique combien de fois trahir biso François Mwamba alongwe na MLC abandi IDPS MLC ayepa Kabila ayeri susu pembe na Félix so bozozanga bata mayele biso toza mayele bubenga biso to koyede binoti to koyede bino. Je dis c'est je lance un appel à Félix Tshisekedi na bombité nga na bombate na flatarate Félix pekisa batu na yo omoni débat yo mtozo perdre yo za na besoin comme président nga zanga candidat présenté nga kuna na mwamba na olekala ngai ba Congo ba votenga bandeko na ba votenga même ba luba ba votenga yi ozola ngai campagne bolongo sala contre biso ke simba te boza 10 000 pekisa bandeko na yo mutalingo comme président natikala mona makambo boye pemela ba Macron te natikala mona ba makambo ta ba Trump te na mona oka awa et niveau bas ya batu na yo yo lingo comme président entourage no ya ba zoba webi ke na vieux mois za pemela Félix Boye hein ana vieux mois za pemela ndeko na il est très a candidat na funa atanga te aza candidat député donc ezana ba dossier IDPS ko soto ndo kundolango parti ekufa ekufi na po ba mo balandi nzela matériel. Nous avons démystifié l'IDPS. Ozo na ngai soki ba chibala ba mubake ba bango tuana ba kokai ko démystifier l'IDPS biso to démystifier biso za ba jeune to apé ba journaliste donc modono na pc za suka tala kabundu na kebisio na moni bino za zoba tant moninga ya après tant moni muta présenter bino beskize en revanche non allons vers la raison de Luka Kimia ça ne profite pas ça profite à qui alors moni nyo soto sala ça ne profite à personne par contre ça détruit l'IDPS mukili swa lingo mona ke bani parti za munene mais ba animateur ba 10 000 cerveau mukie. C'est ça le problème aujourd'hui de l'IDPS. Ce qui anime l'IDPS jusqu'à 100 niveaux. Yo mona batu babo to tinda ba combattant ba beta ngane mwasi na binoko boye bando beta ngana lali na mabele bando beta. Jean-Marc Abound tant au sala marche. Alors bi arotinda ba combattant ba bebi sa marche là. Mais tu es au service de Kabila. Tu es au service de Kabila. Donc bato mukili boye ba lelo ke les derniers partis continuent à FCC za IDPS. Alors, tout sur le Makambo. On a mis 4 IDPS. El Kibasa, IDPS Chibala, IDPS Tshisekedi. Hein? On a mis 4. Bakoti kuna na FCC. Mbongo, tu balandi mbongo. Le biso bazoba na bino to yaka ba marche, ba nini, bino lobi bokoma bokinda roliaka na CC. Je soutiens encore Chibala. Muto asala on a moi biso to moni, mais bino bo sala on a butu. Donc à ceux-là qui m'ont entendu présenter les esquisses à Jean-Marc Abound, au nom de la rationalité, au nom de l'éducation, au nom du bon sens. Toluka Kimia, neti balimbi ngote, tokende na kibudi, tokotala banani barodinda. Jean-Marc Abound le soir longue secrétaire général à IDPS ba osala na compagnie ni. Yebisanga, asala wapi na vine, nana salate. Ebele bazana, musala liboso ba bande za IDPS. Ebele ngaza patron de presse. Dans l'entreprise, dans le journal. Na patron de presse, ndako la fande la bundala ninga maele langai. L'IDPS met Kabila dormir. Zwango. Tunanga siko ba futa combien? 0.
bolingo mboka zéro mutumota futanga zéro. Félix Tshisekedi creuse la tombe de Kabila à Washington. Yé Jama Kabunda sala musala bo déjà. So tunie bilano na IDPS j'ai organisé le congrès. Omonion. Alors bata IDPS na bino ba combattre boza na respect. Toni to réformer siko classe politique na biso. Vérité à la vérité. Exactement mutu muso akosa to lo na ba sentiment. Ba muso ba komete ba supporter hein? Ba supporter. Ah ya amta vita, amta imana te mama mboke za bon IDPS za bon parti privé. Ils a Congo c'est un parti privé. C'est privé, ce sont des choses faites privées. Et ça, bango moko, t'as ne pas penser ne pas poste. Tu as pas besoin d'en côté. Nga pona koma buza. Yom doit défendre IDPS et tout. Tu es au lobby vraiment. Wando le nani du temple. Comment en fait, gardien du temple. C'était l'expression que tu disais à tout moment. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que langue est changée na IDPS aujourd'hui? En fait, on a la base. Qu'est-ce qui s'est passé et comment à la base aujourd'hui? Au épaissio vraiment. Tina Okendelelo na position opposée. Merci beaucoup na Motuno Tuningai. Il faut préciser. Biso landara Tshisekedi. Landara parti. Si landara parti, il y a une responsabilité na parti. Nous avons suivi Tshisekedi. On a crié à Tshisekedi. D'abord, on a crié à l'intelligence de Tshisekedi. Ça, c'est un élément qu'il faut souligner. On a cru à l'intelligence de Tshisekedi. Là, ça résiste aux assauts du doute. On a cru à l'avenir du Congo. Et nous avons crié au combat de l'IDPS. C'est un combat noble. C'est un combat de valeurs. Mais est-ce que le combat de l'IDPS, il y a un peu de bundalelo? Tant que vous avez l'IDPS, vous avez Jean-Marc Kabund, vous avez Kabouya. Vous avez Kabouya, vous avez Banane. À tes essence. Kadhafi à tes essence. Peter Kazada Akata ba combattant kwa Suki. Félix Azarana poto to ebiete. Tant au bunda bitumbana. Bango bazalaka. Mais lolo bango baye. Et comme il wenge, comme il wenge, zola la jubé piana fandi, hein, Sege Maniata, hein, au côté aujourd'hui, hein, nani Adolphe Dominguez, c'est pas un orchestre, ce n'est pas un orchestre. Soko moninga le na motuno tuningai, balingi ba sakana na destin na biso. On joue pas avec le destin, la vie à bateau. Ba sakana na vie à bateau. Non, le destin déjà, tous au bunda bitumba pour le bito longa. Mais bien on a cessé, bon, on changer le langage. Il fallait me poser la question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'IDPS a changé le langage? Contre machine a commis pour la machine. Au début, ah, la corruption. Ça sent la corruption. Kanyaka. Donc, ce qui a bengue le lot, pour ne pas aller trop loin, je voulais dire au monde, hein, Pétio, Jean-Marc, dans la tenté, moi je ne fais jamais des courbettes dans ma vie. Un homme complet, Moutou Fanda, tête bien faite, Yango Moussa Langai. Ça fait combien d'années gérer une entreprise comme ça? T'as la bilo autour de ça là pour na bon. Baza ben gras. Nabiso baza ben gras. Oh tout, boche na ba réseaux sociaux, bo fingara. Bino nde bozo perdre. Biso za so ba candidat président de la République. To ba candidat député. Attends l'équipe député, je ne perds rien. On a toujours bien. Ceux qui Congo za bien, on a bien. Cause la bien en mboka za qui député. Bino sans politique, bo ça rien. To yo kana sikobo, to tika politique. Mutu na mtendo luka musala. Et puis ça Jean-Marc Kabunda au salaire. Au salaire. En automne, la carton. En automne, la carton. Ce n'est pas un cadre universitaire. Tout ça, il y a des IDPS ou un lotoyokani, bototika politique. Nzamba kiti abi non, botika politique. Nga monza mena mi président na Congo. Bono luka misala. Ba osala wapi. Ba ko sala wapi. Omona ba ndu yinga na balabala. Oh. Ko poussinga tena loba makambo na ngonga nango ekokite ko poussinga tena loba makambo na lobité na bengo pona talisa te Jean-Marc Kabund ngana na ngo sengo pardon te. Le pardon que je vous demande c'est un pardon doublé il y a bon sens. Vous comprenez ngai? Il y a bon sens. Botika makambo bozo sala na bazo seka biso na mukili. Ozo Peter Kazada fingi Olivier Kamitata fingote. Jean-Marc azotinda na otimela na retard. Azotinda bato apesa mo ba 50 ba finga biso na télé na ba réseaux sociaux. Bon monsieur, biso peut tonto l'accepter na base na biso. Ne boko sa to combattant pour na l'accès ba cause ba combattant ba za raté.
biso tozo attaquer IDPS na kata Kinshasa na mon action. Na mon action, bazala raté. C'est juste une poignée de gens au bayaka wana. Une poignée de gens au bayaka wana yo ya okomara na limité na siège au munango. Ba pesa mode de na ndi moko ya zoba lisusu IDPS yo na porte parole. Oh na opesa ba combattant bo voter mukeba ité, ba combattant baza wapi. Ils sont répertoriés. Quel est le répertoire à IDPS? IDPS a IDPS ah professeur Apamba. Ba professeur Bassène, professeur Apamba, c'est un semi-intellectuel. Faux professeur. Nga légé na maéleti. Dans l'intervention na vrai journal na ngai. Na légé na maélé même dans le bas français. Ba faute belé. Ba faute belé même ba Jean-Marc Rasolanda bon. Ba faute grammaticale belé. Il y a sémantique où n'en parlons pas. Ba frère bazobate. Yoka, nous avons la déclaration. Oh, biso tolingi to kende avec la machine, avec ou sans machine. On a français. Français ba miyibi on a. On a français. Français ba miyibi. Zola nanga. Bazo linga ba sa ba diaboliser bato. Oh, ba dernier saf ba corrompre bango. Moïse Katumbi a corrompre biso na likamuni. Pour te maintenir le président, tout pour te commissaire président, pour te kala riche. Bango ba taliboso ba kina Moïse Katumbi. Ba lingina on pesa ba monter ba mbongo Moïse Katumbi pesa bango tango Tshisekedi akufi. Balingi makambwana bambongo bango bazui ya matanga Tshisekedi basi ba bisa peuple pour nous mona bango baza escroc $1 dit l'opposant à Cameroun ya Paul Biya a lancé appel de fonds 3 jours après a eu 50 millions de francs CFA a yebisi population merci na mbongo bokotise bango basi ba bisa bino bale kana TV balo bake $1 tuzio tapo no mona ba membre te bazana bango soute bato basi ba baya na bango baye barate Yolanda raso qui était dans l'aéroport bat tourner à la Félix c'est Rabi Sonia sorti quand un nombre moni ba marche kit bon balanda kaiti c'est les Congolais on sauve de la démocratie mutumo otarolo bazana panage abatu na Congo otebiso za ba combattre secrétaire général à IDPS a échoué en élection en 2011 Jacques Chabani a échoué en élection ndenge Jean-Marc a échoué en élection totala. Bon, on va compter la bande, on va louba, biso plutôt compter la bande au Congo. C'est là on a dit ça. Félix, je m'adresse à vous, j'ai du respect en vous. Je m'adresse à vous, j'ai du respect à vous. Stoppez monter, il y a une sanité dans la partie. Parce qu'à un moment donné, tu as Jean-Marc Kabound, Kabouya, Peter Kazadi, on va taper sur toi-même. Moi personnellement, si je vais taper sur toi, on va hésiter péter. So yo na poids politique na mboko ngapena na poids politique na kata Kinshasa tala banda kasavu bakufa ba Congo ba moni mbala liboso leader makasi neti ngai les bayombe les bandibu les tribalisés les élèves na la kisa il a les mako tribalisé te balingi soto kende bongo te na hôtel ça poids politique na ngala kata Kinshasa 65% na Kinshasa so les ba Congo kolanda te ba pecho ba kimigera kamona sa pour ba ina Kinshasa ba mukie. Et les balouba dans l'ensemble, l'électorat a 20%, comme ça, tout président. Na 20%, il y a 50 députés. Tout qui est une élection, une élection, pour toi, nous avons tout un laboratoire. Nous avons un bandal. Pourquoi on a fait Mouamba? Nous avons un bandal à pourquoi ça fait 16 ans que nous vivons la bandal. Donc je m'adresse à vous Félix, Ngai Daniel Safou, nako tikala ko banga yo mukolo moko te, nako respecto 1, vous êtes né, 2, tu es président d'un parti politique, 3, vous êtes un frère. Si tu tolères Batunayo, ba continuer d'abord 1, c'est là non, tu tokene na pratique. Félix, si tu ne suspends pas Peter Kazadi, on va s'en prendre à vous. Pour ce qu'il a fait Olivier Kamita, tu as touché l'intimité, pour les injurités, à Fingi Binoté. Ils ont insuffisance. Chien écrasé, c'est une expression journalistique. Boutala dans le dictionnaire. On classe ça niveau par niveau. So tala Zoba Bongo, directeur à cabinet Félix. Niveau Bongo, discours n'y a pas de place à l'art au tchalé, place à un in, discours n'y a pas de Félix, arrête Pekisa Batunayo. Pekisa Batunayo. Biso nous allons s'attaquer à IDPS ni na Félix, nous sommes dans la vérité. Dans la vérité. Hegel, dans la dialectique, il dit ceci. La vérité n'est pas dans la thèse, non plus aussi dans l'antithèse.
la vérité dans la synthèse. La dialectique de Hegel, comme niveau du colo. Alors, Tokomi Nabiso presque dans souka édition Nabiso. Aujourd'hui, moi Namboka Daniel Safou, il faut qu'on fasse de vous, au Boza divisé aujourd'hui. Non, quand vous vous attaquez. Vous avez vu l'unité de l'opposition, non? Ton marché. IDPS n'a longo na unité. Féliciter bateau ba marché pe na Twitter. Kasi bisabe bateau ne ba féliciter. A féliciter biso. On a ambiguïté, eza hypocrisie. Yé Félix azo féliciter biso, bateau ne bazo finga. To bi ba jewana to ba kinwa. To bi ba jewana. Ozo na ngai. Oui ratindara finga tata. Vous comprenez? On attaqué. Tu as une polémique à musique. Il y a besoin de niveau te, bazoba ba continue politique. Ba tu batanga te ba continue politique. Donc mais la bino di aussi vous baté. Le autre be la ba Jean-Marc, to be la ba Kabuya, to be ba Peter Kazadi. Soki Félix Batunayo, bazana sens na respect na bisoté, to ba le samanduki na yo moko. Na ebité zo na lisu to na libumu. To tali samanduki na yo moko. Jusqu'à preuve du contraire, on a du respect en toi. So la ninga Olana ba Félix ngaza na tanko bange électorat auto IDPS asali boy derrière ça ba voter tété na robunda na bino na zala eli. Alors question pardon ngaya na ko bunda na bino tala bosa ba G bosa la ba G so ba ki mayele j'insiste bo ba zoba bino boza na mutu bo commissaire candidat président de la République. Hein? Beaucoup de gens président de la République. Bon, donc, vous avez besoin de battre. Vous avez besoin de même appareil à Daniel. En tout cas, vous avez besoin de sala. Tous les gens qui ont comprendre bino qui boza. Argument zate. Nous disons que l'IDPS est corrompu. Mais quel est l'argument de l'IDPS? L'argument de l'IDPS, on va corrompre bango na Moïse Katumbi, bazotinda bango, nini. Moïse Katumbi na Félix, baza longo, baza sikamoko. Bandoko lia kwangese ba pesa na mbote ya yo ya ngai ozola na ngai Moïse Katumbi mutali boso sangani ne malamu penda ye wana nani Félix bato bandolo balwa IDPS bazaki na Moïse Katumbi. Alors ceux qui ont continué boye na biso tala to ko memango tina suka to kundela bilo mususu na ko kundela bilo mususu et ça passe mais j'insiste hein bolimbi sangai bato bazola na ngai Jean-Marc Azazoba. Alors, si vous avez une tête à partie, talanga ina la kisi éducation qui m'a Christ. Ah, de quoi? Ce qui m'a lobalanga, Isaki Amabe, limbisangai. Ce qui peut na glissa qui na moi liloba, et si ko lingaro loba boyo moni na loba qui mabe limbisangai. Eh! Bah comme ils ont fait sa bonne année. Daniel Safa 5 pardon. Daniel Safa kokite monsieur. Maintenant j'insiste. Dans l'ordre comportemental. Même le biblique le biango. Tango moninga ami kitisi, moto ami kitisaka yende ba tombola. Bino boboy ko mi kitisa to tali sabino. Alors na ma question na ngai na si ça motuna na ngai, Isaki oyeba aujourd'hui tant vous vous attaquez entre vous. Vous nous donnez bon ça glissement na majorité ba avancer na unité ba fonder encore unité na bango na kata FCC pour que ba ramener encore force et pas na bango. Bah si va promettre bango ki bazana 80 comme on a ta machine pour la vérité ngo banda siko IDPS azana 80 comme on a ta machine yo mona machine soko voter soko fini bouton à voter yo mona ba rassurer bango ba sali deal na pouvoir ba bandi deal on a pouvoir te IDPS bandi ko négocier na pouvoir depuis kala kondo azana bomo ibiza ba na ko négocier na pouvoir bango ba nani bo no négocier na pouvoir. Si on retourne bango non, tout ça là qui bongo pour na sortie honorable pour na Kabila. Peuple ando ba makambolate. Au moni niveau kondo azala ki nango. Ata mabe zali, moi bo senti mabe na zala kité. Pour talara mto benga ke Yachichi. Il était le plus aimé de nous tous. Yachichi. Nous comme na 80 mais biso bana tozo benga Yachichi. C'était notre yaya. Ya makamususu peuple anoko kangamisu mais bango bazana poa chichite bana ora chichite ba salini ba hérité ce qu'on appelle héritage politique à Tshisekedi yango ba bradango déjà mukolomo to ba bradango déjà boss
lelo biso bitumbo tozobuna pour la machine ekoya machine ekoya boso machine ekoya sans IDPS boya peuple a voté bino boya peuple a voté bino yozo mona mnaki batona bazo pouvoir so tali penda koti na mozindo tali penda na mayele sans sentiment longola ki muluba po muluba nyoso zo mona ka président na bango za Félix longola ki muluba nazo samna batuko eza vecteur to longola ki muluba tala masa na Mike Mukebe aza mobali muluba me bimi na ba sentiment pour na saleli mutu na éviter peut-être pour aza pembe na ngai mais sur aux yeux mon mutu so tanga yebisika so ka moi je suis de Kabeyaka Mwanga c'est Félix qui sera président qu'on le veuille ou pas c'est Félix toujours c'est Félix le candidat commun so landelier Kabeyaka Mwanga so landelier na maboro pembe yaza ba critères au sengeli ba wi ke ba sans problème moi na ba bato IDP sans problème à candidat moko éligible massa tout dirigeant tout longa bezo bana maboro pe ba dijambo na maboro pe ba dijambo na mutudi boniko Raphaël ça n'a rien mission na ninga biro ça n'a rien mission te pour na bato balanda on ba sepela ozola na ngai c'est une question en fait entre nous ici j'ai réagi par rapport il y a point de vue Nangaï en cherchant à ramener la paix en tant que leader. Mais Namoni, ceux qui sont en face de moi sont des ignares, des idiots. Bamoni on dirait faiblesse. Nga faiblesse nous en est pas Kabundani. Faiblesse nous en est pas Félix Yanine. Na boko la bana ngamoko. Na zubunda vi ngamoko. Na tongi leadership ngamoko avant Kutu Bango, avant même Félix. J'étais déjà leader ici à Kinshasa avant Félix. Yazaki na poto. Nazala secrétaire à bana qui na propre. Dominique Abengi azana IDPS ayebiango peut-être ba combattant ba yebiango te zola nangai j'ai assumé des responsabilités ici en tant que jeune tu comprends donc mboko ba dirigeant mboka na zongi na préoccupation ba dirigeant mboka na ba slogan te maboko pembe te ba dirigeant mboka na capacité cognitive ba longola mboka pembe ko makoloba kingandi aza licencié kingandi ya makambo kabila kangeli biswa bino ozoba ba vérité te tant ozomona batu bandimi machine à voter ba comme ba prisonnier kabila te comme un prisonnier à Kabila, donc ici je tape fort Jean-Marc Kabound. Bonimo bata manasima ba combattant bazara ngamo combattant. Na longo pe combattant mi résistant. Ngamo ngamo na grand résistant. Non ba ça le contre campagne batu ba voter bo oui bo kosi. Bo sala bino mono ba voter bino combien. Le lo IDP c'est qui tient la tangente. Et Koufi mite kwei. Bat bazo lela bite kwei so bani bazonga zaka bilo mibale 1 ba reconnaître machine à voter 2 bazongi na lisanga toza nango 3 balongoli Jean-Marc Kabound Kabuya donc kimuluba balongoli kimuluba na IDPS. Mais vous ne pouvez pas donner des injonctions à parti politique mobo bazo se diriger par rapport à conduite ligne de conduite na bango quand même parti za bango oh biso tangisa ba makila to kangama to kufa baninga kufela bande ko parti za bango nazala membre te do pour dire que za bango te partir des familles, monter comme une famille. Et comme une famille, comme l'homme famille, dit tu te rends compte niveau Tshisekedi, bitumbo Tshisekedi Abundi, qui aujourd'hui est à la centraliser autour de la famille. Donc combat Tshisekedi Amunene notre kundiete. Aujourd'hui va centraliser mon famille. Landa ba onyo sotwa. Oh Kabeyaka Mwanga. Oh nini boy. Oh boy. Oh mona tata mwasi. Oh mona mama leki. Wazalaka neva Tshisekedi. Wazalaka nini. Mais ça la peu sonite. Il ne se gêne pas en plein jour. So aujourd'hui, nomenclature à la bangomona. Kabound. Bamba rokota réunion. Babandi. Jikila tuntum. Ntutuntuntum. Jikila tutu. Malukai. Malubimpa. Malukai. Borosala makamona nenga bon. Tshisekedi n'a jamais été tribal. D'où est venu cet esprit de tribalisation dans le sein du parti? Alors, Félix Ala qui s'habille soké, à Rolanzela Tshisekedi, à l'ongola bandegona balubana. Ok. Alors, c'est là. Nana Soukissa. Raphaël, je t'aime bien. Nazo beta CT. Messieurs, bino bozo na ba réseaux sociaux. Au dernier sa face à Sengi Jean-Marc Kabound parle. Yo. Ngala ki ça. Yo ti kalemi. Yo aso ko gagner nga. Nazana plus populaire que yona Kinshasa. Pono monake ba kosa o ba combattant. Nga dernier sa to mobiliser marche on est simbi. Il dépasse 2 fois après mort à Tshisekedi. Ba bengisa ba marche échoua. Ba kosa ba yebi ke baza sous na capacité on a té. C'est Tshisekedi qui mobilisait pas l'IDPS.
C'est le vieux Etienne Tshisekedi, il est lentement. Oh, tu dois reconnaître comme grand leader, c'est lui qui mobilisait. Si tu Tshisekedi Azata Kofi, il mobilisé. Il a une capacité totale à remobiliser. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ils ont créé l'apathie dans les chefs des gens. On est François Licolo, il faut expliquer moi bien. La méfiance. Batu sous la confiance na bangote. Mais ce que vous comprenez, c'est que vous avez une tangente. À 1 mois, à 2 mois des élections. Les lots sont à balabala. Ah, Daniel, tu comprends? Je crois que je voulais poser un acte purement éducationnel, dans le sens que tout le monde a un bon guéo. Pour la moni, leader monta télémi à Pekisa Makambo. À Pekisa Makambo. Ni ba mikolo nyoso. Mutu morote. Nga na zui initiative na ah. Neti ngam na zui initiative ah. Jean-Marc Kaboun. Limbisanga. Suki na lobaki mabe. Tozana kimia. Eh! Ba sepeli. Daniel Asengi ma Jean-Marc Kaboun. Pardon. Ba sali 3 jours nda kone bazo liate. Pa Jean-Marc Kaboun dali sae. Monsieur, j'insiste. Na confirmé ango. Jean-Marc Kaboun oza zoba. Peter Kazadi oza zobo. Moni Bouzoba Peter Kazadi. Ceux qui me suivent. Un chien écrasé, c'est une expression journalistique. J'insiste, c'est une expression journalistique. Ce n'est pas une injure. Ce que tu as la directeur de cabinet Félix Tshisekedi, Peter Kazadi, il y a quand il va finir des pèses. Bah moi ici, oh, yonde mutu, tu es né d'un père noir et d'une mère noire. Comment on compte na intimité mutu? Yo Félix ozotala na yo. Moni baba zoba. So moni mibali ba pakola produit. Baza mibala malongate. Moi, je ne pas produit. Surtout les l'écoute, sur Peter Kazadi, produit ne long. Aujourd'hui, Jean-Marc, produit ne long. Quand Kabou y a ta garde à mouine de Naouta na Ngombojimaï. Mais bon, produit. Sur Jean-Marc, Balinga ba comme Olivier Kamita, tu n'as tenté, ba comme Pembe, ba comme Benetio Raphaël. Vous comprenez? Cet acte-là, il y a que toucher même l'intimité à mon tout. Mon niveau de comélie, tu quittes très bas. Comment bien nous besoin entourer mon tout comme président? Vous en êtes allés là, vous avez niama, yamboka. Ils sont sens. Et qu'est-ce que nous allons apprendre à nos enfants demain, une fois il dépasse du pouvoir? Admettons, demain il dépasse du pouvoir. Qu'est-ce que vous allez apprendre à nos enfants? Moutasuka diriger Mbokoyo, sans avoir un diplôme kili, Eza Kabila. Moutasuka na Congo, a diriger Congo, sans en avoir un statut scientifique et académique, Eza Kabila. Otuba tikalia so ngozo wa pouvoir na mboko zonge la classe muni jama kabundu te akoti yel kassoir après 6 ans ozola nangai après 6 ans 6 classes c'est pour une tika so fusa 6 ans mutasuka mboko batu bako dondwa nango eza bato Platon a dit c'est l'intelligence qui dirige la société, c'est l'intelligence. Ils ont beaucoup pembete oh non koko na azalaka boye hein. Yope Raphaël, limbisanga tango na lobeli likambo ya ukokata ngo même na mission na yo. Mais j'insiste, je retire mes excuses à l'endroit de Jean-Marc Kabound. Je crie que waro sunga biso to ke na nenga kima. Ndeto za zoba. Yo mono ndire na bondeli. Ngala bondela yo za mwasi nanga. Nga bondela ga nzambe na mwasi nanga. Mwasi na yo na fandi ya mama Marthe. Yo mwasi nanga. Nga bezo linga ngai. Tiens. Tozo bunda na mbelo tumba ba principe to bunda bitumba ba sentiment na bioté monsieur ou ta calme na bioté na mona ko yoba au nouveau secrétaire général à IDPS na yoka ebola yoki sola ozobati niveau za makazi comment tu sais que la on dit mutaboy tu comprends donc yeba ngo to ndebo za déjà déstabilisé marche salama ki wana buki bino to bomi mythe que le monde sache au Congo l'IDPS n'a plus l'apanage seul de mobiliser la population. L'IDPS seul n'a pas l'épanage comme ça tout député. Tane batu ba kosami, mutalongwe poto, habita imna IDPS tabi rien. Ebika so na chekandatia na IDPS ba votenga. Wala zaki na 2011. Tshisekedi d'envie. Bino vous avez la capacité en até. Bon la capacité en até. D'abord vous ne connaissez pas la politique. Vous n'avez pas la sociologie politique. Comment vous vivre na batu? Vous en allez même botondi sur le lendo. Botondi sur le lendo batu baza majoritaire. Biso les majoritaires na Kinshasa. Ba combattant bolo un petit groupe de jeunes gens qui ne travaillent pas.
bayakana ozalaki ba fils mukoko wana mwa bayakana bateka lotoko pa na bango akoya malade ndeke yene no reconnaître que non nani combattant IDPS fils mukoko wana bateka lotoko pa na bona matete yemo kabela malade ndeke so akomela carte na ye carte de lecteur na bomba na ndako nanga 2 mois akoya masanga na zongo na chena poche nanga est-ce que tala bato bazo communiquer pour na IDPS Zoaneti fils mukoko il a quel niveau dans sa tête? Mais communicateur à l'IDPS. Est-ce que l'IDPS a des gens qui communiquent? L'IDPS aujourd'hui a des cadres intellectuels à ma casse nationale l'IDPS. On va combattre. Je vous mets un défi. Tout le total va combattre. Bon, va combattre à Kinshasa 12 millions. L'IDPS a combien de combattants? 10 millions. L'IDPS n'a pas 100 000 membres ici à Kinshasa. Je vous mets un défi. C'est une opposition virtuelle. Alors, vous continuez dans les injures. Vous êtes candidat à la perdre. Candidat à perdre. Alors, merci mon amboka Daniel Safou. Tokom Nasuka entretien na biso. Merci na batonio so bolandi biso. Tokutani prochainement pour la édition Moussoussou. Merci à Dodi l'enfant gâté pour la prise de vue. Moi, je suis na retiré besquise na ngai na yo Jean-Marc Abongo. On a tenté pour la terre si tu es réellement Moutou. Mais nous avons Moutou. Tu es resté villageois de Kalemi, hein, monsieur. Tu es resté villageois, puis nous avons villageois. Ouais, Maël était. Oh, et puis nous avons conduit Moutou comme président. Mais vous avez un langage pour vous. Vous devez avoir des dispositions sociologiques. Vous avez ça qui va déjouer à la vision na bino. Biso to landara Tshisekedi, papa. Bino poto landa bino et comme il passe ya botali samaele na bino Tshisekedi aki maele premier docteur en droit mais tel secrétaire général diplômé d'état 51%. Merci Tokomi Nasuka, au revoir mesdames et messieurs, tokutani prochainement. Ciao.